nayebi bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia ya nzambe tata eyengela omabota babino elulu ezwa ebomai elulu ezwa ebomai elulu zwa ebomai tokoboma ye malembe pamba te ezali nde likambo ya mabele moto nyonso oyo azoya likambo ya kongo na lolenge longobani te ayeba ye te kala te elulu ezali koya mpona koboma moto nyonso oyo alingi république démocratique du congo te tokobikisa bango te po ete bango mpe basi babomi biso ebele tala esengo na biso mpona nini tout congolais abali kozwa conscience alobi azali kobundela mboka na ye alors lokola congolais aza kobundela mboka na ye ezalaki mpenza ya koyinda Prince Penge na mwana moka muza oyo azali bongo maître na biso oyo adefendaka cause ya bakongomani ye wana mpe bazalaki bongo na ntango ezalaki ya koyinda na banzi ete bilili ezali koloba bana mboka bayaki kaka mpona korépondre na likambo etali mabele alors lelo tokoanalyse mpenza likambo ya kosenza mobeko likonzi tokoanalyse mpe toyebaki na mwa kozwa kote ya bandeko mosusu interview ya mwana mboka Frank Diongo na makambo lolenge nini azali bongo komoloba. Alors tous allez kosenga na tout congolais penza bo s'abonner massivement la chaîne de Libération boko zalaka bongo de cité ata kotoruti kokende kasi tozonga ka ata ko vous les allez ko beta to bito ya quand même to solo ba ndikola biso ata pona minute moke po bo comprendre et loko nini ezali ko lekala mboka pe nini esengeli to sala to kolala pongite to kotika te to kotele mapo ezali kambo ya nation yango tozoloba to bolemba te to kotika te ata bobo mibiswe tukolembate ata bobo mibiswe tukolembate pona kongwe tokolembate pone kolo la biso bandeko tokolembate ata babo mibiswe tukolembate ata bakangi biswe tukolembate équipe pour la télé États-Unis d'Amérique équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana ngala kunya de la kabu ya mema biso na lombago wapi pai oyo mwana mboka fixatoire chilongo akoyebisa biso na kisa ezali ba rwandais nyonso te biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana po ba problème toza nango na Congo yango ezali na Rwanda yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso yango ezali na continent na biso Afrique esengeli ba africain batia likambo ya bitumba pembeni batia likambo ya bokabwani pembeni bazala pe na bomoko ndenge na tei bino awa bamona ndenge bakoki kotombola continent na biso oyo Afrique boyeba ke continent na biso ya Afrique ezali continent oyo bato nyonso lelo bazali koloba ezali na avenir wana boyebi pona nini ezali pona population na biso population africaine ezali population jeune ezali population ezali na avenir mais kasi avenir wana esengeli biso bamikolo biso bakonzi bakambi ya bamboka toyeba ndenge ya kobongisa avenir yango ko garantir avenir yango po bana Congo bana continent africain bayeba ndenge ya kozala na makasi ya kobunda lobi natondi bino botondi bana mboka nkolo nzambe azala na bino abatela bino tovandi na bino awa mikolo mibale tokomona na lisusu merci beaucoup bandeko langa toyebi te de quoi il s'agit toyebi te nini pele sengeli biso tosalamela banzi bolandi aujourd'hui Félix défend le Rwanda défend le Rwandais ke ba Rwandais nyonso baza mabete ndeko langa muyaka moko afingisa bayaka nyonso oyebi lelo mongala moko afingisa bangala nyonso lelo ona lolenge oyo ba Rwandais babomi biso et il y a quelques blancs conscients balobi te mon génocide et bandaka awe sokaka awa mais oyo basali na Congo c'est non plus génocide ezali plus que génocide mais bango moko ba congolais avec leur chef de l'état azali koyebisa na bango ke ba Rwandais nyonso baza mabete est-ce que ba Rwandais ya malamu baza banani mwana mboka Félix Antoine Tshilombo lakisa biso ba Rwandais ya malamu bazali wapi okoyebisa nga kuberwa okoyebisa nga Moïse Nyarungabo oyo atelemela bino na parlement
pona koyebisa bino ke soki bomeki tokosila nzamba lola mais au juste tozali koyeba te tozali kokende wapi pe tokomi wapi kabuya l'homme puissant kila médiateur notaki tumakale ko tokokela lokondo oyo ezali le même Félix yango naza koyebisa bino ke biso tosepela na monsieur Félix et non président Félix azali moto ya badil azali moto akangama na moleke azali moto azotambola na lolenge ya malamu te mais monsieur to citoyen Félix yoka malobani ya bande koloba botala batona baza mibale président Félix aza moto mosusu monsieur Félix aza moto mosusu lelo ndete bezo sila boyoki nini maman missionnaire na plus 32 la mboka nika bébé il faut que yo moto maman de toi boyoki nini monsieur Félix alobi tokoki kolekisa Kabila te na 2019 yanga mokonzi na Angleterre Clovis tala mutu na yo alobi Clovis ta mutunga yokanga malamu alobi tokoki te kolekisa mutu parce que bilo bolobi aye kolongola biso bekai oui tobeti bravo mais alobi na biso nini ba Rwandais nyoso baza mabete siko ba Rwandais o babomaka na este baza malamu ba Congolais o bazokufa seke basali eloko yango ba Rwandais ba bomba bango po lelo to lobaki Rwandais nyoso baza mabete non o etangami aza Rwandais et pas ya ba Congolais azali ennemi na bango parce que yenda zo bomba bato c'est les Rwandais qui nous tuent n'est-ce pas mais ennemi na biso za ba Rwandais siko to koloba ya malamu na mabeza po baza ba Rwandais tala confisant ba programme Angola no bondi ya botard de bono etere monsieur ko komela bilo maman d'Angola la mokuteli Florence ya matondo pina assalamu alaikum mama jawa na ba musulman nga o bozala South Africa na mboka ya gilo mpingana na nalo mpinga gi merveille kitoko pe papa la maman en tout cas bino nyonso balandi ya océan du Congo ba mama na ba papa botala na makambo botala na bilo mo makambo Valérie Petelo maman nanga zemanga Eugénie maman nanga bonheur ba maman ya moto mojali mozima mite boyoki la chabienne monsieur Félix à l'époque alobi soki botiki Kabila le kana Kabila akomonyela biso et puis soki botiki ya mobeko le konzi ba changer yango Félix alitaki po mobeko le konzi ba changer te nzoka nda yeba yeke na mobeko le konzi nda ko prêter la serment après yenda ya ko changer yango. Pourquoi pas atika soki ezalaki na article o ezali mabe lokola yebi ke mobeko le konzi wani esalama ki la mboka te ya prêter la ki yango serment pourquoi ya boya ki Kabila changer mobeko le konzi de même biso pe to boyeli na toute énergie ko changer yango te parce que biloko o ya lobi la biso ke Kabila soka changer yango Kabila komoni la biso de même yo pe Félix soko changer ko komoni la biso o komoni la biso président Félix. Autant vous avez messieurs, vous avez dit mais tant que président, vous avez corrompu, vous avez maltraité, vous avez monsieur Félix. Na maye biso abade ko yebisa biso. Tango toko tambola, toko bunda pona ko luka bonsomi na biso. Oyo lelo te ya zonyo ko la biso. Mais tango toko luka bonsomi yo kama kitoko ko na biso. Mais aujourd'hui, le même Félix abani ko tel sa biso mabe ya mobeko le konzi. Il s'est contredit. Parce que yango a prêté qu'il a serment. Après prêté qu'il serment na nini? Après prêté qu'il serment ne lokoni. Papa, ata Kabila ko sepela la hote, kasi tala makambo Kabila zo sala. Po aye biso ke ye pas zo zela yo. Lokola yo boya ka changer bobeko de kozi. Ye pas ko ça le même na ba Congolais ko changer bobeko de kozi. Kabo ya même biso la kasumba. Tala lolenge opesika ka rais na yo makasi akoma na STT bakangeli enzela akokelete ye wana kasumbale satande bayambie tala ndenge bazolobela notre rais ya Congo
bomemeli biso yango alati pona nini boza na penché ya kolula boza na penché ya kozwa tata mokonzi mo ekolo aofinga bato babola nani akomisi bango babola c'est toi yo s'enrichir na famille na ona groupe na yo parti na okutu lokwa bazolia te bakomi contre yo bapanzi déjà balobi libe bafo bachala babi kotambola likola mituna bango mpo bango bakolemba te parce que bango balépete. Donc tala égoïsme na yo aujourd'hui tata azofinga ba na vous êtes les pauvres mais nana comme si biso ba pauvre nana za pour enrichir ba tout so pas comme ça biso ba pauvre donc il y a une franc de lobaki na plateau ya Perrault. Il faut sensibiliser l'opinion internationale. L'opinion nationale va comprendre que le mal du Congo, le problème du Congo a un nom. L'incarnation du mal s'appelle Tshilombo, l'auteur de la misère, de la destruction du Congo, a détruit l'armée Nabiso, a détruit la police Nabiso, a détruit l'économie Nabiso, a kaboli bambouga na tribalisme naïe. Donc, on n'a rien à attendre de Tshilombo. Donc, il faut que l'opinion, au bandimaki, que un non élu, Atikala, président, va comprendre que bazan erreur, aye koloba que conflit pour crise politique ezati, ou crise de la légitimité ezani. Il y a Joaquin Amaponami a triché l'élection pendant 7 jours, alors qu'il avait exigé 1 jour, a mis personne 90% à député. Nous allons, il ne peut pas terminer le mandat, on doit le faire partir. Il y a l'article 64 qui est là. Donc, nous sommes à l'étape de la sensibilisation, de la conscientisation et de la mobilisation. Donc, si je comprends bien, la démarche que vous entreprenez, ndengozol bokenda ki Allemagne, okenda ki Angola, okokende Burundi, okokende Ouganda, l'objectif c'est de présenter Tshilombo comme le problème, mais pour vous c'est d'avoir le soutien de ces pays au fin de chasser Félix Tshisekedi. Objectif yango ya tourner yango wana. Mais objectif ce n'est rien d'autre que toi comprendre la nature de la crise, première crise, et puis comprendre qu'une erreur d'accepter un non élu d'être président. Et on ne peut pas le laisser terminer le mandat parce que c'est une catastrophe. Il faut le faire partir. Par des mots pratiques. S'il s'entête, l'article 64 va l'appliquer. Nous sommes à l'étape de la sensibilisation, de la conscientisation. Donc, et de la vous conscientisez, attendez. Vous conscientisez, vous sensibilisez les pays aux alentours, donc le Rwanda, l'Angola, le Burundi, vous avez été en Allemagne, vous avez été en France, vous conscientisez sur tout ce monde-là sur la nécessité à chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Je veux que le Congolais soit fixé sur l'Ikambo. Mais il n'y a pas d'autre que ça. Va comprendre des situations à Mboka et l'impératif, l'urgence des deux, les Congolais, à se débarrasser du serpent qui est dans la maison. Donc, Tokoboya Lelote, Bato Oyo, bazali ko se soutenir de part et d'autre. Parce que aussi longtemps nous avons vérité ezalité le papa Tshisekedi. Mboko ekufi likolo ya moyibi. Alors lokolo ya makamba be ezali ko lekala mboka la biso. Ndetala ba congolais. Balobi esengeli to telema. Mais là on a la koyo ko yebisa ba congolais. To se paniquer te partout tout ça. To kabona pété plutôt to combattre mabe oyo. Pona nini? Biloko nyonso oyo monsieur Félix amonaki yango mabe tango akomi président de la République et comme contraire alors biso tokotambolaka na matambe ya monsieur Félix tokomonaka biloko wana mabe parce que monsieur Félix a accusé Rwanda plusieurs fois akoki koya ko changer biso maloba te ke ba Rwanda ya malamu bazali ba Rwanda ya malamu bazapi o bazala cabinet na ye ba Rwanda ya malamu bazapi o bavandaka na ye ba Rwanda ya malamu baza wapi parce que lelo yo toza komona ndenge ni ba Rwanda baza konyokola biso toza komona ndenge ni ba Rwanda bazo boma biso a partir ya awa bazo pesa mibeko kuna a partir ya kuna mibeko eza ko ya awa siko to ko sepela bango lolenge kani botala toza lokola bampate oyo azanga mokengeli nzembo moko ezalaki azali ko so matanga boye albi mpate soki ya pate azanga mokengeli le Congo toza bampate oyo tozanga mokengeli makambo nyonso ezali malamu te alors esengeli biso moko tobunda yango toza mpe kozwa maloba mokie ya mwana mboka Prince Epengi bana Kisasa Somba Bakondo ebele Webikondo Osoba kilote ebele Alibete Bikologo eskomela na systeme Ogo bimalimanda la tatua kilote Alibete
commencé à tout moment. Félix ameki molai na biso. Kolakisa ete tuvandaki na biso akanisa taliki biso na mo. Bongo tango tokotelema. Tango tokotelema. Tokotala lelo kola ndeko na biso mutu bolike. Mais libende. Paix à son âme. Beaucoup d'un peuple comme moi, beaucoup mingi. Oui, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes convaincus qu'il faut changer quelque chose dans notre rôle. Mais c'est qu'il faut changer. Oh, il c'est qu'il faut changer. Il y a une Félix Tshisekedi. Il y a une constitution. Merci bandeko na ngai tomisala violence tobundela mboka na biso po mutu oyo akobundela biso azali te tozali bampate oyo bazala mokengeli te biso moko foto se discipline biso moko foto lukambo lolenge ya kotelema yango la dernière énergie. Donc tout Congolais partout azali ako accepter changement ya mobeko le konzi te tokotambola nango bongo ti mokolo oyo Félix akolongola bonga wana soki mabe nango ezali tokosolola yango entre nous les Congolais bongo tokopesa aval wana na tosali élection te tozape na mokonzi te nde mokonzi oyo akoya akuta mibeko tel kezali tokoboya bakonza biso tokoboya bamindele baza na sima na biso tokoboya badili ya mabe oyo ezosala malelo po Congolais ayeba ko s'en sortir te ayeba ko vivre te Congolais azala nzela te Congolais azala salaire te Congolais hôpital ya malonga ezali te Congolais azali ko se faire soigner te Congolais azali ko kufa soki mbongo ezali te ba ko soigner te ba minganga bazo so salaire te ba enseignant partout dans le monde alors tokoki ko accepter biloko ya bongote yango tozali ko benga bino partout bozali mona mère de Brino bokota la katelanga maman Célestine prompt rétablissement na yo papa Michael papa Alfred maman Clarisse na mboka ya Julie qui est na Canada botelema bino nyonso po ete to bunde tumba tozali bongo na posa na bino nyonso ba pasteur Willy la Mo Carmel à la chabienne maman sociale ba maman missionnaire bino tu ba Guillaume Ngangulaou ba Gigi Odimba ba na Angola bino kuna ba Mungu baba ko sambela nzambe po ete Congo la biso appelle la besoin ya losambo Londo oya solo lenge mama Samuel Asalaka mama Pierrette to solite mikolo milai mais la bande to solo bande ko South Africa ba ko lembate en tout cas ba condoléances na parti politique ya mona mboka Martin Fayulu Madidi na liwa oyo frappé biso ya mona mboka mwalimu e ko sala penza pasi en tout cas elelisi batu tokoti kate tozali kasi bino moko boyoki nkanda ya mona mboka Martin Fayulu Madidi na base te malgré kolela mais à lobby était Félix fait gaffe Félix osé wana na banze kozala mitu ya ba Congolais kotambola likolo nango ndenge pende ko na Vitel caméra za kotambola langage wana ya koloba ete na kosenzaka mobeko likonzi ebongi anyata mitu nyonso ya ba Congolais donc ba Congolais baza prêt pour Félix aboma bango nyonso bongo a changer mobeko likonzi bino oyo boza déjà voilé bino oyo déjà bosibole mbongo tant d'ailleurs c'est bilo bonzima qui te po ba kosala ba propagande bino oyo bozali bandimi ya zoba po bonzima kalikambo boyebi sens nango te bato bazolo balikambo bino bolingi te bozali koya po bapesa bino po boliaka bokende ko détruire baninga la bino alors to ko citer bino po liste eza déjà likola mesa ya bato oyo bazali kolia mbongo pona kokende kosala campagne ko changer mobeko likonzi ko lakisa na peuple ke ko changer mobeko likonzi za malamu alors to ko sala bino contre campagne peto ko citer bino bato o bayebi bino bakobamba bino mabanga bientôt parce que mutu nyonso oya koyela likambo lokute ko sa peuple congolais photo lapider parce que mutu wana za mutu malamu te zanga ite e komami na mobeko ya nzambe lokola biso stondimela ka nzambe wala tokotanga livre ya Josué nini nzambe alobaki na ba Josué mutu nyonso azolia dévoué par interdit bako lapider ye peras na eko disaka lisusu te parce que to lingi kimia to boyi lokuta to boyi botambusa bato na lolenge oyo longo banite il faut peuple congolais abika malamu alia malamu a
tambwisa mboka na ye na lolenge ya malamu mboka oyo tozali barumbu mboka la biso esi echechwami nazali kopose kaka bakestion mpo nakomi na nga na suka bapapa ya Suisse bamama ye partout oyo bino bozali bosabone massivement na chaîne ya Libération bokozalaka bongo desite mpe awa tokozongisa bino na nzela ya liloba nzambe le vrai liloba oyo ekokambola yo liloba otango koyoka okondima okosalela mpo okomona nzambe eza ya liloba ya lokuta te oyo bakoyebisa yo dit amen 3 fois loba ngai boye te wana ba blague awa bakoyebisa onde de Genèse jusqu'à Apocalypse po yebite misu na ezali nanu ya kokangama soki pe fungoma ifo to boma yango po ozwa misu ya malamu oyo komona pe okoyoka pe okososola okata tina ya likambola o do bozala penza branché na kolandaka évangéliste Judith nde bokomona poli nalingi na loba bobande kolanga état de siège eza indéfini po ezalaka na délai nango bunaga na lelo ça date de combien Miniembo lelo banda to s'asseoir yango likambo wana efanda ebongo bamboko amike mike batu bazwi bande kolanga itokoyi kotika te mutu moko azofungola porte olobi kanga porte ya koso la kangi batiki polele po babiloko mabe kota toko kanga porte wana ensemble yango tozali kolobala bande kola biso ezala papa Frank Diom papa e bozala bilo l'exil bosi bokimi bokei bilo bozwi chance mais botambola na lolenge ya solo botika ko s'aventurer oyebi malamu ete mona mboka Félix Antoine Tshilombo basala badile boyebi biloko loso ya mabe soki bozala mikili ya paya za boluka force obo kokitala ngo po peuple pe atelema ezala teke bokei bobandi kokosa batu bino pe bozwa lisusu ebele ya batu pe bo distraire bango parce que bozo soka mbonga ba Moïse Katumbi yango ezotambisa bino yo kokende na Rwanda okokende koluka Kagame okosoala Kagame nini parce que Kagame abomi plus de 57 millions hein okokende Uganda kosola nini okokende luka ba Égyptien o bazalaka ba témoin okokende koluka nini biso loso toyebi ke mabeza consommer to luka les voies et moyens pour tout ça la soulèvement populaire pour tout ça la révolution congolaise. En tout cas merci Nabilo Banso yanga mokonzi na Angleterre. Merci Nabilo Banso Lick la prisonnier de Jésus, Lick Makalaki prisonnier de Jésus. En tout cas Bino Banso balandose ya du Congo, bo s'abonner biso Nabilo tosuki a. Ndekolanga, on est toujours ensemble na bolingo na lisanga de tokoloba. La patrouille la mort nous vaincra. Tout le monde de la Congo, tout le monde de la Congo. La peur doit quitter nos esprits. Ma maman, ma papa. Et nous, pour que nous soyons présents, Martin Fayol a dit cohésion nationale.